tuli kotula bekole etondisi bauniforme na balacoste biso moye toteka eza te dollar emati komata bakaye emati cher baparent bazosomba te tozoyeba te bafonctionnaire bazwi salaire to bazwi salaire te eyebani te wenze eza malili koteka eza te tozoyeba te biloko tokokalingo tokotumba to tokoyita esika tokotia eyebani te chinois fongoli magasin kaka esika bamama bazoteka biso tokotia 12 libanda 10 000 ye na kati 8 000 client koya kosombela ndeni fale yatekela biso bacarton biso totekela bato moko. Non. Bonjour, bonsoir, chers internautes, à la chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. La confiance au Bozo Pesabiso Kaka, Basali Nabinone, Alobalabido Kaka, allez massivement s'abonner à la chaîne Mbolinga Makasi. Yabiso Podcast TV, Ndesika, Bozo Apena, information vraie. Coup d'information comme appelé en retard. Tu biso ka sur le logo côté côté rapide la semaine le manque en Nengizala. Et quant à moi votre humble serviteur, votre Kin 24 le lion de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414 dans Sima caméra na zabongo ndeko José Mungu lisanga même na Tchanga Nengizala. Bon comprendre d'autres dans la balabala moi to kale batu bale kate ko simbate parce que dans la balabala l'état. Donc le lobe na mingi awa to kitibongo na district ya Tchangu na commune Masina abena to kiti bene sigo abenga bongo wenze ya Pascal ezala prendre impact na idéologie awa na district ya Tchangu koto pena yebela mama bele ezala awa na za pena na boulevard Lumumba bozomo na bongo non loin ya passerelle ya Pascal do Pascal pena yango mais ce que tu as nini pena to ko lobela amukwa lelo to lobela bongo pona rentrée scolaire le toza bongo déjà le 2 donc le 2 septembre rentrée scolaire est-ce que ils ont un impact na idéologie ndenge zalaka ya année passée na ano est-ce que impact na idéologie zali ya on to kiti to sur la bongo na ba to sur na ba parents et ainsi que aussi teki donc teki bateka pena ba objet classique pour la scolaire n'est pas uniforme ba classe ba cahier est-ce que bazoteka impact na idéologie donc comme asiko to sur na bango na ba para te ba position pour de côté la pena boy rentrer lelo mais bana chiki pena bazate na manzela te éviter ceux pour na nini kaka ndenge zala merci mungu tokota kota siko to pa na tega ndenge zala merci o eza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso tokoti na Pascal awa donc to sola vraiment na ba parents et puis na ba teki oyo bazoteka est-ce que bazoteka pena normal ndenge zalaki na année passée to ndenge nini alors par rapport di ba perception différence par rapport ya année oyo na année passée ce qui ezaki ezapeka un impact ndenge zalaki bongo na année passée. Alors le 2 septembre, donc le 2 septembre rentrée scolaire awa na mbongo na biso Congo to bike nchike zongi ndenge zalaka mais ba musu tozomona en tout cas est-ce que ba para ba déjà ba salaire la bongo na sala bongo ba na rentrée scolaire ou pas donc na habité yango tozopusa na malembe to sola kaka na ba parents et ko zapena mala mingi na ko sola na papa na biso azo teka na ba ceinture na ye. Mbote papa? Mbote mama. Comment on est papa? Comment on est junior? Pas junior, ça la cop quand? Ça la cop, beaucoup boulot qui n'est pas tout ça, il faut tout le luka. Ah oui. Maintenant rentrée scolaire peut tant que parents aux appels en Mboka Congo, précisément dans la ville et province à Kinshasa, rentrée scolaire au salon Malonga. Ah, terrain venu à Biaka. Si les lones de Zaboé. Bilo musu na route aussi si angote mais to bunda bunda to ba kopena mais terrain venu à Biaka bala remona na te. Mais l'autre toi déjà le 2 septembre. Ah bon, Nzamba sala kaka. Miracle sala manga Nzamba sala kaka. Oui, mona na ya ngwana ba okay na ngoka. Est-ce que bala misubi bazongi classe na ba informe kala? Bon. Bazongi na biloko asika mais to bundani kaka. Ata pa masa to zuzi to saliga makambo ebele kaka. Bazongi kaka. Maintenant il y a mon cop puisque vous avez ni maintenant les seuls cop est-ce que tu as senti que avec impact na idéologie n'engo te ka année passée bon ndé to te ka année passée ça bongota o bena temps o bena mudina so lela kaka tere bena o kilo mais ya mo muke monani kaka ya mwana kaka to bundi donc au ça la cop mais ezo simba kaka simba na ngo to lela kaka mais makambo simba kaka voilà merci beaucoup donc toza tambola na sur la paix kosola pena pe mingi tomoni bakaye yango yo bakaye bazoteka bakaye ya mesa na yo mesa nga papa boni santé zango bien santé kitoko kitoko makasi oza classe ni nga na za 4e mo sala ni c'est firmé na école ni
Il t'aime la grâce. Ok, vous appelez moi na masina. Nous sommes à Massina. Parce qu'on met ça en haut, ça la COP. Mais c'est là on a sa cop. Mais les classes, c'est rentré scolaire, ok, t'es point. Classe de rentrée scolaire la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, pour l'année, si c'est non, va bloquer. C'est bloqué qui est bien, on a 6 ans, on suit 6 livres dans la classe. Parce que COP est ndeni, parce que tout le monde a bon crayon, cahier, COP est ndeni. COP est normal. Donc tu es bien. Non, tu es bien, mais malgré le bloc, on est en matin, tout le cas bloqué quitte. Le bloc, c'est comme matin. Vous êtes bien. Donc pas de clients, vous avez bango. Oh 1000 francs. Oh 2000, oh 500. Tout le monde déjà que non c'est que les clients bazoya. Merci beaucoup. Na sur la peine ndeko. De côté ka basket ça wa. Bonjour. Ah merci bon. Bonne santé. Calme mais tout. Coopérer na Pascal là. Na coopérer na Pascal là. Ah je sais que ndeni kota basket na. Basket na ngai il est kana normal mais il est comme quoi qui va déclarer là ati ba prendre ba ça rentrer mon ati ba mitumi ça faut ba suma blue ti blue ko ikini ti mais d'autala ka ti liboso to meka ka kotika bongo ka to duna na bisuka. Ba para pena ba déclarer ba la résultat pour la rentrée scolaire. Ah ba para ba déclarer makasi que là ati biloko asia automatique biloko mais biso te automatique biloko bana côté basala biloko za mata biso te osoma biloko za mata biso te otika automatique biloko ba déclarer mon ati ofuti bango na ntesiko to ebiti biso to sa ndeni ah ebisa iso kanda donc biloko biso to mona ebisa iso kanda lokwa ana changu bino webi ke bana changu mala boye ma ya la bana changu te bango mo to mula ande te otika butoluka buyi to sala kolona te to oluka ni na mutoki na biso mais watu ba lobani ke o bana biso te otika papa ba déclarer que biloko boté cher mais biso boté cher ti banana de tokona côté to na suma kuna biloko asia da bebe aya ngoto matisi so biso to $20 amuni ke lokwa asia $20 asia ti o biloko biso to suma kuna mona to $15 a to tika $20 amuna ngolo kwa ke to tie cher mais cher ti to la ndela ka $5 pamba likulu. OK. Merci bien kaka ndeko neka utikoloba ndenge ndeko utikoloba donc to abena katia to sokota pena ko pa to pena katia nana ndeko nanga frère ah bonjour bonjour moi da kotonde da ça va pona mona loupé makoto ba to ba bela wa ah ça va un peu mais na sukande ya rentrer ni to moni bato mo kota ezaki moi passe vraiment na débit ezaki nene le début ezaki passe bato ba parents bazokota bato na ka ba prix ba okende mais ne kese bandaki lelo to moni ndambo bakoti vie mes amours pas compliqué ni ba rentrer monsieur Zayaka vraiment il y a tout vraiment to se retrouver vraiment année passée na année passée les gars te année passée vraiment année ma échec makasi tara to suma biloko na to mususu to tika pe na franc ils ont compliqué biso compliqué ba commerçant vraiment on met tout se débrouiller rapport to domaine tout ça là déjà mais tout se débrouiller ya bino pe ba je pe na ba prix te ba prix za likolote et le gozo ma biso mini parce que to so ba chinois ba te biso biloko pe ba monter pe à détail voilà donc compliqué biso makasi mais to tika po ba tout ba se retrouver voilà on va kosunga pe ka ba imboka to so ka ba imboka ko le président mboka lobaki to débrouiller voilà ils a bon. Merci bien frère voilà toujours kota kaka avec parti na idéologie ndena otiko sola kaka je sais mungu batisa ba uniforme yango yo habite soki mama aussi ça peut kalo na sona mama na ateka ba chaussette mbote mama Mbote papa. Comment est Oui papa. Boko pa mama za unza oteka na sona na mama ona ateka ba uniforme. Bonjour maman. Bonjour papa. Boni masa fo boni. Bien papa. Na mono na sengote cop malili tondeni. Ah vraiment esimba te. Toteka bien te. To ya dollar eza likolo ba para pe baza mbongo te ba msu ba futi bango te. Donc toteka te. Cop veille kitoko ezate. Rentrée scolaire ya no tolo baza pe na impact te. Ya tout vraiment mundela a changé je nzambe pas changé je. Oh nanene. Makamnyo so futi na futi. Donc ezo simba te. Donc ma pe ba na tongo pe bozo nga pale pe boteki. Taka bala ngai bakozonga na uniforme akala est-ce ezala esimba te ba lifanta na pale babandi chiki na uniforme akala lelo babandi na uniforme akala a continent liboso siko to wela kechi uniforme sika to a compte to wela lika a compte po kopi koto yo mobulu ndeka ka mama utiko ba kopi na mobulu na ebite sezani mais ndebo otekela pe par rapport ya $2 ndeza likolo
Donc si on dengue dollar et à l'icolo moi vraiment tout se retrouver exact baketi mususu to banda osomba babanda ocha 24 paires ya bana babanda ocha 36 paires siko mundele a changé G 12 paires ya mikolo a 24 paires et comme 12 paires ya 24 ya 36 paires à bana comme 24 paires siko to ko se retrouver ndenge ni kuna pe avokota kuna ba garde corps kuna mbonga malomba ezaya 1000 francs comme 5000 francs 10 000 francs siko biso kototo oteka ndenge ni donc côté nyonso to ezaka likolo to ya sezate donc kopena ezate Comme exacté, tout est bien té. Ma parents ba ole la trop. Parents un sous ça pour ça, à son bien moins la qualité mais ma coquille exacté a oyaka na sodi donc tout est caté. Na moment ezaka tout est kabilo ka cher, on se retrouve au kangata la moitié ya nini ya mbongo na yo mais ndenge zana tozo teka kabilo ka sodi tozo se retrouver te au sombelo ka 12 000 13 500 moi mi la leke bana la banda oteka ka neo ndeto fute na rentrée scolaire. Donc ano peneza penada mauvais souvenir pour nous. Mauvais souvenir ande ya mukete. Na ata lambongo la bimisi na on azala na maboko na olela kaka. J'espère que non gagne les kiawa mabia vous avez bonne chance maman. OK, merci beaucoup. Tu as toujours évolué. Tu as toujours évolué, tu as mon année na Pascal Awa avec un impact na idéologie pour tout Sabino comment rentrée scolaire ils ont roulé mes parents pour Monica Rabino mo parents bazolela donc na sur la peine maman na sur na maman mbote maman pakanda mbote papa comment est maman mama Beloti Mvula uzuka kana pona na bomi mbongo na biloko ezoteka mate dollar ezo mata chaque jour ba para baza une possibilité sikoyo na kosepela ndeni maman za combien bana ndako nga naza na 5 enfants 5 enfants bango babandi lelo ba banda te ba banda na possibilité ni naza fonctionnaire à l'état na zo salaire te na zo prime à 15 000 francs par mois na koteka passe siko na osala na ngoni depuis 2008 na banda musala prime à 15 000 francs siko na osala ngoni na prime za 15 000 na ministère intérieur na ministère intérieur prime c'est 15 000 francs na koteka tozo bunda tozo kokate siko na osala na ngoni bana ba kokate c'est impossibilité au banda semaine donc bana otie bango ka banda la semaine prochaine soki nzamba sungi boyo européen mena babandi semaine prochaine boyo pesa mena te bazeli ata semaine wana entre ta via lelo biso batoza ba africain banque na biso eza bana et tozo koka ko soutenir bana te na l'avenir na biso to suka wapi poto bomba mbongo na ba banque te banque na biso nde bana biso to bota to tangisa bana côté biso to koma te bana bakoma po lobby toza soutenir par bana mais ezo simba te siko to kosala nini po toza na ba moyen te toza na ba possibilité te toza na place to akesa mbongo te kesi na biso eza bana mais bana ngo bazo sa sortir te siko vifiti na biso ozala wapi bana batanga na l'état bien privé te na basango na katu kuna bafuta bafutaka oya mobile azo passer 6e humanité na lemba na se Benoît avant banda classe bazo 500 et 2000 francs 500 et 2000 na se balobaki balobaki à compte exact ngai azana se Benoît na lemba na 6e avant banda classe fois que na 500 et 2000 nga maman fonctionnaire prime à 15 000 500 et 2000 et uta wapi il faut na bunda na mais c'est impossible lundi lelo na tike na ndako akete fois que lundi prochain bazana basango moi na 6e azoza na l'état alenga maman na ozana sentiment en tout cas moko yo na habité ce qui tobani bomoni maman 2000 pour moi na nga banda classe 500 et 2000 siko a compte na no yebanité tozo suka wapi pas même université aweza na nibu to suka wapi toza ne 50 yango moni biso to commence ba AVC to comment occuper ba crise to comment kita ba tension po tozo ko ka to mona ka mama fandi bo mémoire ça kan se belé na mutu 6e abandi classe te balé ki kutu ba koza la mémoire na 6e. Merci maman. J'ai vu qu'il y a aussi Maraka. Donc voilà. Les appels à la peine chef Oteka Basak. Nous ceux qui compétents qui n'est vraiment et nous avons censé expliquer biso awa na Wenzia Pascal. Mbote papa. Mbote papa. Comment on est papa? Migler. Papa Migler, ça la copa. Ana ça la copa ya Saki. Jésus qui est né, faut la biso na Pascal le 2 septembre. Chikezongi. Ah père, mbongo e mwana na te. Siglaso mbongo ya te. Piaka makasi. Tuya tutekati. Zotekati wenzango ka yemo mino omona ndezali. Nous sommes là, nous avons foutu, biso be ba coopérateur za, biso be dozolela, moyen to lobara, ezate total la na miso.
to so bino boteka PTC ke ba sac na bino eza pour moi likolo eza pour likolo te ba sac to so la ndinga dollar nde saleli dollar ndela dollar biso nde to sombeli ebongo lia pe mwandam jamais wolinga ka oboma ndeko na o matsa biloko po ndeko na sufuite biso to teka pe intérêt na biso bango pe ba sa pe intérêt na bango yango moi ko pe ke ba sac eza pour nyonso normal let's all 20 000 est-ce que non oboma mutu abomi mutu tena teki normal 20 000 maman zupe moi na lati nga pe na bénéfice tana moi tana 2 000 likolo c'est ça. La différence est entre rentrée scolaire il y a année ou année. La différence c'est à ma casse. Il y a année on a vraiment tout dégâts qui moi où c'est salaire peu normal. Mais année vraiment à deux coups comme ça. Année on a mon boulot. Mon boulot ya mon boulot. Ndé oza au bana to yaki. Sous ça qui a mort dans Longol. Ah. Donc vous avez parlé de ça qui mort Longol. Et ça là on te met avec 3 jours. 3 jours au défi bilora ba tamalewa. Au foot à ticket. Okomo bimisa mbongo no mo utena ngona ku ya push nebo sani yo salila mais oyo ya koteka te lokote pas si fort pas si ya passe voilà to ba pona dollar ndenge za likolo dollar ya likolo na mini chobwe dollar eza sona 19 000 et 28 000 à 28 000 place msou abeta na 29 000 place msou 30 000 fixe exacté so tango yo teke loko no bandi yango 10 dollars mtu so a calculer 29 000 voilà bani dollar ndera mtu ebo mabiso. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'intervention en tout cas na s'appelle Makasi donc le dollar est tellement licolo et en plus ba fonctionnaire non ba futamité na ba école ba epsa ki bango ba école tout ba lobaki non ko senga non ba quantité tika bana batanga nanu après 2 mois de bono senga ba compte non à la veille comme ça tu es bien mboka biso ndezo kende mama mbozara nango pena bien te na mboka na biso mais bo senga ba compte ba 510 000 ba compte ba montamo ebele en tout cas ils ont soumaté et là pena mabe Makasi et on to sur la kana ba para toujours impact na idéologie donc voilà donc on linga pena comme appel na messa ya maman na biso nengo teka ba uniforme nengo teka ba uniforme donc on linga pena tout le monde a mais dans ce cas il y a une forme et puis sombi be bazali est-ce que rentrer ça a un impact sur l'idéologie est-ce que ba teki ndenge ba teka l'année passée bango ne ba pesa mbela ndenge la mbote mama mbote papa ouais tu étais à la bino lelo awa na onze ya Pascal ça la copa na ça la copa la Pascal o teka bani forme ah bete biso na l'idéologie kende j'ai que nango mabe vraiment rentrer tout karaté tout une te karaté rentrer tout kilo Makasi papa donc to ba rentrer à tout pena ezama mbutu papa rentrer tout roi ah en tout cas eloko pena ezo sunga vraiment te mais to ba tisi oyo ezape moi likolo sombelango batailleur nde ba otonga so boyi nango bo sala cop mais bo tekite to tekate po bal déjà ba sumba tisi avant ba oyo sko mais to teka bien exact to senga ba milakisi e futa ba senya po biso pe to zo moya vivre so ba futi bango te biso pe to to sengi afuta na ba soda po bonde ba ko sombela biso so ba futi bango te moya biso pe exact est-ce que oyebi ke oba peke non ba école pe ba kasabi non parce que ba école bango pe bango te ka ba uniforme na bango ba la coste oyebi ina yebi même biso to te ka la ngolo nzambe ta bango ba kase biso mais to te ka la ngolo nzambe donc c'est ça qui ba futa ba fonctionnaire ba futa ba parents pour parents ba ça la rentrée normale biso c'est ça bongo vraiment so ba futi bango to sepela Makasi est-ce que yo poza ozana bandeko ba otanga to zape na bana o batanga oui la za bandeko ba otanga la pina bana o batanga lelo ba bandi c'est un chic ba bandi déjà lelo te to banda semba banda semaine na parce que mbongo exact non so me ba uniforme na so ba kaine po ba futi ba tutenga na zo moyen de nya sombela bango so ba futi ba senya ndenga na sombeli bana nga ba uniforme na ba kaye po lenzi ezo ya ba kende classe bana ba vaina parler na volonté na yo te mais Jésus ndé mona na te Jésus na ba fa na volonté mbongo merci bien ça le pena qui to Makasi donc voilà
bino moni boki ka ndenge ba parents bateki bazolo ba en tout cas impact pene zate par rapport ya année passée donc année vraiment vu que dollar pas likolo makasi ndenge bango ba sombela ba biloko ndenge pe ba otekela ba biloko na bango ndenge ezalaka. Merci beaucoup, on se touche juste après. Merci. Voilà, né aloba la bino toza toujours na wenze kaka ndenge ezalaka. Voilà, avec impact na idéologie. Mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Mama Kati. Mama Kati teka na Pascal. Na teka na marché pirate na liboso armée du Sali na wenza masina. Bino ni oteka mais. Na oteka ba kaye, ba uniforme, ba gourdelette abana. Jezo kende ni kasme. Papa vente ezati otuli kotula. Bekole etondisi ba uniforme na ba Lacoste. Biso mo etoteka ezate. Dollar emati komata. Bakaye mati cher, bak parents bazo somba te. Tozo yeba te ba fonctionnaire bazui salaire, to bazui salaire te et yebani te wenzeza malili kote kezate. Tozo yeba te biloko toko kalingo toko tumba to toko yita. Et sira toko che yebani te. Ya biso bana kutu moyeba kende classe. Ezate po mbongo ezate tozo teka te. Toyebi te toko suka wapi. Donc papa Fati ata le so likambo yo. Ameka ko simba dollar mwa muke biso pe etobonga tozo kokate. Na suki wana. Mais bana non na parler babandi gentil. Ya biso babandi classe te mais classe zongi lelo lundi bana bazongi. Ya biso to banda wapi songi na pesi uniforme. Na kena kaye 12 ni 10 000. Na kozonga coton école la coste $15. Moyen mwana tanga ezate. Classe année sili avant bazonga to bandela ko commissaire lisusu Vares bakotisi na école uniforme na école Lacoste na école do biso moyen to teka ezate ba école pe ba boma bino pe oteka ba école en tout cas bomi je makasi ta ba Vares tondi na mi basombi bazate uniforme biso to rocha 10 000 na école $10 moyen to teka pe ezate donc to suki ya kosuka chinois fongoli magasin ka sika ba mama bazoteka biso to rocha 12 libanda 10 000 yena kati 8 000 client ko ya kosombelo ndeni fale ya tekela biso ba carton biso to tekela bato moko bango bazoteka na 12 moko donc toza ya kokufa tozo kokate. Ok, merci pour la bonne intervention à maman. Ndeka ba vraiment bazoteka te en tout cas te éviter chinois un étranger na mboka na biso Congo aye ko investir à sali magasin na ye a quitter si biloko pour que bato bakenda kosomba kuna na magasin mais tandis que bana mboka bango wala na éviter s'occuper loko pe na Chine ezalaka masala ngai neni ko bien père comment on comme dans art amoni ko zo ganga makasi 6500 wana nini on a batia kai Pakakaya combien de pages? Il y a 96 pages. Oh, Jésus qui est né. Ah, père, j'ai kilo ma case de marché. Vous comprenez, tout ça tu fais parce que tu es en Wenze, car en Nengezayo, au tu as bon un peu moins cassé car Nengezala. Moté maman. Bonjour papa. Comment on est? Comment on a maman Marie? Maman Tega. Nateka na Wenza Pascal. Il est Tega. Nateka ka sandal, nateka ka ketch. Tissé à objet classique ya bana chic. Bon, nateka ka rentrée scolaire ya bana classe. OK, merci beaucoup. Jésus qui est né ni Jézate. Par rapport à par rapport à une école nyons, ba comment teka sac l'école, ba comment teka ketch l'école, ba comment teka sandal l'école, varese l'école, uniforme l'école nyons wana $15 ezali, il y a $10 eza, il y a $20 eza. Alors biso moyen to teka ezate. Uniforme ezoteka mate, varese teka mate, ketch donc biloko nyons à rentrée scolaire ya bana biso to teka te parce que ba parents bazo futa mate. To ya dollar eza likolo. Problème na nga, souci na nga o nga na lobeli e koma parce que dollar likolo. Ba para mo to teka ezate ba para bazo lela. Gouvernement ayoka ko lela na biso a soutenir biso na nyons. Na suki wana pona ngai. Sikoyo, est-ce que c'est normal les écoles ba noter ka biloko ba teka libanda? Ebité yango wana to lobby pona bino bozwila biso solution. To ebité soki eza permis que école akoyiko teka biloko po bana basomba. Yango to ebité soki eza permis. C'est que ezo soki eza permis, c'est to kota pe na école to kende roteka po awa to teka mate. D'abord kota pe na école ba noteka na école. Bon, to bimisa pe école, biso nyoto koma pe to bimisa école po ba noteka na école. Kaye na école. Biki na école, nyons na école, Minerval to aliko. To le betika ka ko lala. Ah, siko
nde l'état sikoyo azwela biso solution. Est-ce que ça bana mike pe watanga bana ndako? Naza na mwana ya première primaire ake deuxième année oyo mwana ntsuka na nga ya bandi ya lelo lendi non abandaki na ye mais lundi ya lelo na bandi te parce que makoki eza nanu te. Merci beaucoup maman, parler vraiment les bons. Nde oyo atekaka eloko père moko sauf que toteka nde ndi ye yo pembeni donc étranger ateka moko par rapport à bino bana mboka par rapport à biso bana mboka ndenge moko soki balobi bakangi yo ye abikisami parce que ye aza na mbongo na ye biso toza na biso na mbongo te maloba na nga nde yango wana mama pena na kanda na sola pena mama kanda makasi penza gouvernement luke surtout nga penza luke la solution soki ata place akokombwa liboso neza azwi nga natika kopo na teka te. Voilà, merci beaucoup. Nasola maman na biso awa avec un partenaire idéologie. Mbote papa. Comment est maman? Maman Sina Elysée. Maman ça ni na wenza. Osombela mwana biloko. Nazoteka bakaye awa. Ah OK, oh mesa na yo. Mesa na ngai papa. Ah, kopé kendeni parce que tu comme déjà 12h rentrée scolaire Roger kendeni. En tout cas, ezokende te biloko ezotambola te bakaye ezotambola te bauniforme ezotambola te pamba te bamilakisi bakoma na ekole bakoma koteka biloko bango moko sikoyo biso soki toteki te bana bakotanga lulenge nini bakotanga ndenge nini seke balingi bana bazala bashomere bazala bakununa mpo na likolo ya mbongo tozongwana mpasi mingi biso surtout biso tokumi bakoko baletike tozongwana mpasi place bakokende eza te tala nanu bakaye ndenge fandi na mkola lelo mbela bakaye nyonso tozokende koluka tozokende kotala place nini tokokosomba yango mais lelo yango efandi ezala baketi biloko nyonso efandi mutu akosomba aza te pamba te baboti bazobanga mpona kosomba na cité pamba te soki na ekole akei asombi biloko na cité akotanga kuna te donc fa asombaka eza obligé fa asombaka biloko na ekole kaka et puis pe soki asombi biloko na ekole wana te akotanga wana te lelo oyo bana bazala na bango bashomere bana bazala baillettré batanga te tozotuna likambo wana epa bino bakonzi est-ce que ça normal pona nini minerval cher biloko oyo bango bazoteka net ba uniforme awo biso tozoteka moins cher mais bango bamatisi ezala baketi bamatisi yango est-ce que ça malamu biso nde tofanda biso kandi wana bana biso baza baillettré bakoko na yo na bana ndako na babandi classe te babandi nanu te naza nango te tala formation nanga babandi nanu te papa ata crayon pamba eza nango te nazomona mpasi mingi place akokende eza te naza na mobali te kaka ngai moko oyo abota bana wana deja akota mabele ngai moko moto nasipotaka likambo wana sikoyo tofanda ndenge wana botala biso likambo wana papa botala biso likambo wana tozongwana mpasi mingi likambo wana nazalaki nango yango wana. Voilà, donc merci bien. Tu as toujours Awana Wenze Pascal. Et puis bon, comprendre, tu viens à tout le coup, il y a Batu Awa. Tu as la Wenze, donc Wenze. Bon, comprendre. Na sur la peine. Na maman Biso Solange. Maman Solange, na mode j'ai qui tourne derrière côté déjà, donc j'ai un hôtel derrière basket. Papa, en tout cas, pour nous, on a saigné nous, les Biso. Azwana ba responsabilité na en main. Au moment de teka boy. Bat mususu ba considérer biso comme ba illettré. Botanga te, lokolo tanga te. Oko bricoler mo musala mo bo posa nini, o se ko sauver, o tang ça peut oya yo, o le ça peut oya yo. Eza bongo te pona nini. Na boy na senga, misala tozonga na mboka biso misala ezate. Ya biso to kotika ka na cop to débrier. Mais toujours souffrir. To ya dollar ezali kolo. $10. So binaka maman 45 000 atiki. On m'a dit kolo. Mais quand on a ndena sombeli, tant on ba kokakola na ona ozwa. So ke na ozala franc congolais, biso to la franc congolais. Ba beta dollar 30 000 francs. Ce que tant on a na bandelo ko combien pour na te kana zwa combien? Bato oyo bango bandima bafana na mboka na biso bakonza biso ba indien ba chinois okoti na kati ya magasin aoteka kaya dessin moko aoteka kaya écriture aoteka kaya sans feuille siko biso
tokoteka ndenge nini po ye fale aza grossiste atekela biso toya oteka na détail yeso ateki kaye moko nga ateka ya sans fait 2000 ya te 1700 toke kuna na mona ikuna bato bakomi na kati ya kaye na magasin ba indien basombi 12 na kaye bakaboli est-ce que salama na mboka nini pona ni akima libanda eza cher libanda nga akima eza cher ya bana mboka po biso na mboka oyo toza lokola fourmi ni atanga ndenge olingi na kokufa na ngai mais indien chinois coréen sénégalais aza à l'aise akotambola ndenge alingi akovanda ndenge alingi mais biso moko bana mboka tovivre na difficulté l'état na biso atelema mpo na mboka na ye balobaki peuple d'abord mais tozomona yango te asunga biso uniforme na école soki mwana asomi na école te akokota te vares na école biso na bango toweli na zandu bango bake babeti kaka caché $15 soki mwana aza na vares te akokota te bakechi loba bacouleur nde tozozwa mwa pema bapembe ezotula mpo ekolo balataka tout pembe baotekela mwana kechi $20 donc biso toza la valeur te totula na biso mpona mboka na biso en tout cas l'état azwa baresponsabilité na ye en main azwa po entreprise eza te l'état na atongi bacompagnie te yango biso mpe tozodébrouiller toke mpe tolela noko e bana kuna batangi te noko mpe aza na oyo aye molongo sombo olela nani yango asunga biso surtout likamba bamagasin oyo atelema mpo na détail batikala na prix de gros biso tokoti toteki na détail baekole bazwa tofutela bango minerval ya bana na biso batika kotekala bana na biso bauniforme baketi te bandwekele te bavares te poso atekeli bango biso toteka te siko biso tovivre ndeni mpo toviva mpe kaka na koteka en tout cas oyo nazalaki nango yango wana l'état pena na biso atelema acompte $100 $150 nga naza mwana nga za 6e na balobe bapesa na pendant 2 mois te mais comme biso bakomosenga bacompte déjà bazosenga ya biso kutu ezalaki kaka na congé oyo mwana oke court mais faut futa continuer à $150 minerval eza $285 mais futa $150 loka tofuta te bazwa court te bazela kati classe yo banda est-ce que nde botamboli otanda circulation bomoni bana classe baza te moi mukie totali na boboto po bango kuna ezaka obligatoire les deux faut bakene mais biso bana bakete na nasomi saki te nasomi uniforme te nasomi de baza 5 na otangisa bango ndenge nini nga na oteka te c'est que bana baza ba illettré siko bakuluna pe bazokota po atangi na yeta moni musala osala ezatale abandokata ba mama basaki minerval eleki cher papa tali boza 5 na kokalanga tale bo vanda to lia matembele to kalingi na mwana nsemi nani ba poisson mike wana ermo ba lambi pondu atena frisel frisel ba mabunda mike bachaka mo mupiku wana ozo santi papa biso amoni be mukola ma possibilité alambi ndunda atie bible bakalingi bible moi ba mabunda mike ba efungwa maboye wana to benga ngo bible tala niveau donc to resomba bana sosote to so be poisson munene te mais biso to lia poisson muko ebuka na te mais bana biso lelo abukuta na muko mo ya bo ezate po eleki mukie amelimba mo menga na bukuta muko te na lemisu na boaki na mutu to zo boaka dans l'époque en tout cas biso mobutu atika biso awa to apela bana mobutu atika biso a l'état asunga biso on nazaki na yango wana. Merci beaucoup na sur la pena cliente voilà en tout cas le logo vraiment le logo ça le pena bien te et ça pena bien te no sunga vraiment te beaucoup bata onze donc voilà je sais Mungu on se retrouve juste après merci. Voilà, bonjour maman. Bonjour papa. Comment on est maman? Ornella. On est là, on est là, fantaisie et puis on a un uniforme. Ah. Ok, merci beaucoup. Le tout ça les 2 septembre, donc un petit raison déjà. Comme puisque qu'il y a une semaine coulée, on est normal. Papa banda to bandi to tekate. To tekande, biso ezaki bino bozoteka. Boteki, boki bofute bana minerval bosali makambo. École batie makambo nyonso. École etie bakaye. Ba école batie ba uniforme, ba école batie makambo nyonso. Na bakaye bakoma teka na école. Ko teka na école. Oh, biso mo eto teka ezate. Ta kutu classe ezongilo, yo kuteka na teka ba uniforme. Ata kutu message zate nyonso ba teka. Aki depuis hier ne. Na banda 8h. Ata client ayete. Na teki na ngate. Swego bengi mutu te, ba to somba ngona école. To somba na école, mais biso ezaki ba teka la mo caché kaka ya école. Et comme nango nyonso ka na école. Muta kolandela bango azate.
mutu pa kotuna bango aza te soki bamoni bongo loko eza bongo baloko de basi batia ba uniforme basaki bakaye na bamadesu batia na bafumbwa batia kasi nyonso batia mpe na musi bana bamolala kuna na bamusi makambo nyonso batia na bango mpo tomona esuti na moko eza te lelo classe ezongi yo kutana ata moto moko atuna uniforme aza nyonso bayaki esombaka na ekole sikonga mpona futela mwana minerval sikoyo na ekole yango naozwa mbongo kasi wati to mpo oteka nini naoteka nini kasi yango tokomi na posa loka moto akotuna bango ati ata bambika batia batomsoni mpe batokeza esoko tokomi nango wenze atia na bango bateka moto akotuna bango baza na ye te. Donc en tout cas, loko yo sala pena participer mawa na sola vraiment na mama. En tout cas, ils ont sunga vraiment te. Kaka ne alba na bino, mbote mama. Mbote papa. Comment est maman? Maman Jenny Tansia. Je te montre on a bâtissé une uniforme ah cop ne. Ba uniforme on a defaga. Defaga? Na defin na teki na pese mukolombo. Mende na zabo ina coaching nyongo mubimba ya ballon. Poso na teki na sala libana wenzi. Na teki na sala libana wenzi. Mwana nzongi sambonga mutu wana ezate. Tala ngabakata mesa oyo. Bando yo kuchinga na okita complet. Soko tuni muninga boni ete bisa na école. Boni bisa na école. Nazo ye bate mboka oyo. Leteza bino bato botanga leteza nini? Leta congolais na mboka eza penza. Mutafongoli mwa chambre salon achi école. Azuna ba rouler uniforme bani koteka ka kuna. Siko nga mutu nazana wenze. Na bana set lelo ata mwana moko ake classe te. Soki na joli uniforme kaye na kozwa peka na mesa. Ba école bazoteka na cravate na ne $5. Siko ngai parent na zwi yango te. Mwana oke classe ndeni. Bosunga bisoko. Bisi ba lo c'est obligatoire. Eza obligatoire soki te zwa mwana yo tangisa ye na ndako. Siko na zo yeba te. To sala lisumu ndo to botama ba congolais. Poto mona passe modèle oyo. Bamboka nyonso ezaka bongo uniforme na école $10 na wenzenga na toteka complet 10 000 mais bazo préférer kosomba wana kuna ya $10 kaka chemise à pamba siko ngai bana set ya liboso yo ya vandi moya kende te yebisanga ina sala nini tolo ba le ko les deux ata mwana moko te na bandi entrée scolaire na yebite so ba reporter ngo na yebite makambo ngana zolobo so ba lakisi yango na TVT. Mukolo mona bino biso to zala kana pona kota bino ne ndaka ba konti donc voilà est-ce que maman à l'époque pesa la ndengo na ta bino botanga ba uniforme ba no tika pena ko l'air biso to banaye kotanga rentrée scolaire lobi na bana to kabwani à partir à 14h na pesi bango mot de passe na ndako fini les vacances tozongi na classe mais bana lobi batala na bango TV pour lelo bakete balandi pena ki kedi ti suka kedi nani bande oyebi ki kedi te zani eza théâtre. Ok, théâtre et Zoro Babel, je me salue aussi de loin. Là, bango, baketala bango kikedi. Pour classe, ezate. Et puis autant nous ba théâtre. Tuni muninga, boni, uniforme na école. Boni, biso nyonso na école papa na komo nzambe. Ba policier ngana mona kana nzela ezaka po bakanga ba moto na ba chauffeur oyo bazokumba na ba école bakoma te. Bataransenement na mboko bazala. Nanga ba pesa les jambes là bodo ke ba yo ka kokoma. En tout cas malobo so comité na yebite. Merci maman Zala Kanda Osara tête donc voilà. Là on sera papa est sous ma ça bacha. Là on sera mais tout cela par rapport quand il y a rentré donc voilà. Connaissance moko boye. Aya. Wa fonani. Ponate. Funde go to zala kana soit lupango moko soit to ke na église moko de par intermédiaire. Ndena teki moi complet mais muleki nzela bando tele miao. Pomoni mutatuni uniforme. On a reteke comme ma relation. Zambe nanga. Kasi yo kuchinga na ba client. Yo kuchinga na ta client tuninga lelo les classes. Yo kuchinga na client rentrée scolaire na yebite na mboka oyo. Bata ko kene ko tala na be école wana bazate. Lokola be école bima ebele. Ba uniforme pe ba komoteka kana école biso to banoteka nini. Omoni biloko ngana teka na bombi kutu na fongole ngo po na teka ta montre na sala bana woze pona uniforme makanise zate. Merci beaucoup. En tout cas, eloko yozo sunga formaté faut ko yeba ko la pena eloko ko betela ngombela et ko za la pena bien donc bon attendez sali. OK. Merci beaucoup frère. Donc sur là. Donc sur la frère. Voilà, d'abord comprendre kaka. Tu as toujours na marché, tu as mon pena impact eza vraiment te comme peso que ne pena bien te na sur la maman. Na sur la je suis aux sur la maman zo. Alors ça va chaner pour rentrer. Mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Mireille. Ma Mireille vendu. La vani la kimna kimbateke. T'es à côté. T'es né au sombe la maman ba uniforme. Oh, donc classe zongi déjà mais au sombe moi uniforme lelo.
naye kosomba elo mpona ezali na mbongo te. Madame mbongo ezalaki te ezalaki te. Rentré ya turo mpena mobulu. Mobulu makasi vraiment. Comment on a passé classe? Ebandela classe première. Kuna classe okende osala inscription basenga ba compte. Bon, à compte basengaki 18 000 francs par trimestre. Sikoyo nde eza boye nakomisaki ye awa sikoyo naye kosomba bilamba mpona tongisela ye. Na école baotekela bango bauniforme te po baécole monsieur ekomi osomba Lacoste kuna somba Vares kuna eza bongo te. En tout cas pana école wana bongo te, osomi uniforme no libanda otongisi mwana alati aye nango. Merci beaucoup wana eza bongo mosombi mama aki kosomba bauniforme na awa yango esa ndenge wana kana misika fumina benoka TVZ radio te toujours ali sur Nicolas ali sur on se touche juste après. Merci. Mbote mama. Mbote papa. Comment est maman? Comment on a maman Mireille? Mireille, tout le monde teka banina. Non, teka ba sengle na ba saki papa. Pour la rentrée scolaire, j'ai qui kitoko quoi? Rentrée pesa nga posa au sanza. Na rentrée na oka nausée. Na teka na nga ba rentrée, mais oyo penza na yeba komba opesa ngote. Papa, non ki dia kana longa micro. Donc maman dans la canne de comprendre, maman dans la canne makasi. Donc voilà, Mbote chef. Mbote. Comment est papa? Junior. Moi j'ai ça compagnie. Ça copa sac. Jésus qui est né quoi sac. Oh rentrer pola. Oh mama époxy et pola suka ba rentrer. Mbongo ezate na mboka. Obimisa mbongo po makambo etambola bien. Bazoya otuna koteka ezate donc to lembi. Tu au moto kiti ba sac bosé to lembi kololo eteka mate. Ne to boaki na si. Donc batu pena bazoya kotuna mais mbongo ezate. Tuna no ala kotuna donc otuna la kotuna donc otuna koteka ezate. Koteka ta rentrer polele, rentrer koza boy, polele. Koteka ezate. Ya lo bebele ate. Voilà donc bandeko ba bigena ya koteka ezate. Ya koteka ezana ngote. Donc mbongo ezate. Ya bomoni rentrer pe ça la mape malonga te. Voilà to meka sko comme sko lipe libanda to la samino pe libanda ezotambola ndenge ni ozapena malonga. Constitution ça peut. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Donc voilà bino bozo mona rara ndenge ba teki bazolo be puis na ba sombi ba somba en tout cas rentrée scolaire ya nous vraiment ils ont pesa penate eza pena bien te malonga vraiment te yango moni ba parents lokola ba futami pété yango bazoko rapé ko sala pe rentrée te na ndenge longo bani moni bongo tozali na carte bongo et alors te misko libanda te la pe bato ba te rappel libanda ya onte ce qui impact ces ndenge nini avec idéologie en tout cas logo oyo faut koyebela ngo mais na ba école biso te baraki na bakuna ezara juste ko futa bongo ba minerval ko pesa ba frais scolaire mais ala raté que non bazo teka catch kuna ba komi ko teka na ba cahier ba mi ko teka ba uniforme est-ce que debité ba parents ceux qui mwana parents na teka ka uniforme akosomba akosombele comment akofuta minerval comment parce que ni surtout bazoteka déjà na école yeko tulibana moi teka exact donc bosana vraiment yo moni bon na za Pascal awa baloteka vraiment te bazolela ndenge bazoyaka ndenge bazozonga en tout cas eloko yo esunga te faut ko beta pena mela école batika osala mambo basala bango basela kaka ba frais scolaire vous apena malomingi tane ba para ba otambola bazoyungana baze bate ba komanda wapi ba kosuka hapa en tout cas eloko yo dossier à suivre. Voilà, chers internautes, cette chaîne YouTube et Abisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Bozaki pena tout le coup pour la nabongo émission la bino moko lelo des fois ba etendo ekela bino en tout cas ba toujours pesa bino kaka ba merci na ndenge bozo commenter, bozo liker, bozo partager et ba j'aime la bino ça pena kitoko makasi bo continuer à ndenge wana. OK, na ba bino ka wata ki 24 za bongo mona bitinda na bino et partout botinda nga et puis partout na kenda ndé boba ke non na kitabongo na Pascal pour la sabongo idéologie comment rentrée scolaire et vie dans ngeza ndenge nini mais bino moko bomoni ndenge ba parents bazolela pona nan ba futamité bazwa mosoloté et loko pene ça sous pas sikotala ke non na ba école ba komi côté ka bongo ba uniforme bazoteka bongo ba catch ba komi côté kana ba Lacoste voire même na ba Vares pour la gymnastique alors ceux qui ba parents la bango pe ba sala la cop wana bakozwa mosolo wapi po bando futa bongo frais scolaire te pas frais académique kuna na université en tout cas loko vraiment les autres sont vraiment na ba école jamais ba koki ko teka ba biloko wana biso te bi na ba école c'est to tanga to ba no futa ka ba frais to futa ka ba frais et puis na ba école kuto non za pas don moi ba don de la Belgique ba pesi bino ba cahier bo kaboli ka ndenge za la mayelelo ba komi ko teka ngona ba école en tout cas loko ils autres sont vraiment te ba teki bazolela ba lobi rentrée scolaire ya
2024 2025 en tout cas eza pena mabe ezosunga vraiment te baparent bazolela kaka mbongo eza te na maboka pardon ya baparent alors bakosomba bakosala bana rentre ndenge nini bino momoni kaka ndenge baparent baleli bateki mpe bazolela l'école baboyi bango code batie kutina baketch bakomi kotia bauniforme bango kotia bavares mpona gymnastique eloko wana mpena en tout cas fo kobetela yango se te eza mpena malamu mingi te alors yango mpena mingimingi wataki nifakate le lion de la presse congolaise autrement dit appelé exode 14 na ndeko je suis mungu tokitaki bongo awa na disika ntango précisement na wenze ya pascal mpona kotala kaka comment barentre scolaire tomoni ke na banzela mpena bana chik mpena rien bana chik mpena baza te bana chik mpena baza te yango bomoni circulation eza kaka boye komona mpena mwana uniforme eza mpena pasi makasi me na bagombe kuna bana baotanga na bango epine baekole catholique misusu bana babandi oyo baparent na bango baza na possibilité talaka utu parent mama akomi kobeta voir même baloterie oyo nakosala mwa publicité moke bawinner azobeta winner pour ke azwa mosolo akende kosombela bana bauniforme asombela bango bakeaci asombela bango bavares et puis balobaki na bango mpe susu botika kosenga bongo bambongo avant ke bana babandi classe te bacompte wana bosenga yango nano te botika bango pendant 2 mois para bafutama bongo bafuta bongo bacompte wana me baekole mpena baexige kaka il faut toyebi te ou alors toyebi te so tozokende wa mpena na mboka oyo esunga vraiment te fo kolandela makambo oyo kozala mpena malamu mingi quant à moi vraiment nasuki na ana moko ya lelo nakolinga mpena mingimingi kokima mbangu kopesa mpena bambote ebele epai ya bato basoutenaka watakini fekate lion de la presse congolaise lokola mauvais Charlie Wayingu 001 il y a Maman Coco Machatima, héros de l'ombre, Maman Sociale, Maman Coco Machatima, héros de l'ombre, mauvais Charlie Wayingu. Et pourquoi pas ça remercier le trio d'affaires, un grand merci à vous, Tika toujours Nzambe Abate Labino, tout ça la prière pour que vous allez la bien. Sans oublier aussi ma mère que j'aime beaucoup, Georgine Longo, et Adeline Longo, Bibiche Longo, famille Longo, dans les Labino, trop kaka, Nengeza la mère dans la pena. Et pourquoi pas ça saluer mon vieux Ben Mal les Gaulois. Stati États-Unis d'Amérique, sans oublier aussi papa Simon Foka, Stati à Paris, à maman Cécile. Pourquoi aussi à remercier mon vieux trésor lieutenant de l'homme à 500 000 valises à Bilamba. Dans France, on a maman Laetitia Kanolo, Libala Bosembo Balobi avec un parti d'idéologie. Donc, tout est bon au numéro Ekoya. Merci. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo